Nango perfectionné Risque sonore Makambo toboya kilobi Et comment autoriser Risque comment L'issume comment nango perfectionné Risque sonore Makambo toboya kilobi Et comment autoriser Kobangolaka motema ye Bato bakoma sekoluka Oya lipamone Yesu yakayaya Yesu yakana yo vraiment Bato bakoma sekoluka Koluka Oya lipamone Yesu yakayaya Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Risque sonore Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba Losombo na bango Nzambe bisanga libala Losombo na bango Nzambe bisanga mabota Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu Hypocrisie na kati ya mangomba Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke Tobungisami ye libanda maloba na Nzambe Eglise komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beglise lokola bandeprise privio ya biso Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue dans les artères de Kinshasa, Mokolo Lelo. Oyo, toye kolakisa lisusu bino babalabala ya commune à Gombe. Bokota, kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Awa toza na croisement ya Colonel Ebea na avenue des Huileries en face de biso na Club Ngwasuma. Huileries yango oyo soki ozwi ezongi rond-point Huileries tozwi Colonel Ebea yango oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Gombe yango oyo toza na Colonel Ebea soki okei tout droit okei vers Ifasik
Colonel Ebeya yango oyo. Ah, tu as un quartier golf. Quartier golf. Oyo, tu as avenue à Assemblée provinciale à Kinshasa. Avenue à Hôtel de Ville. Hôtel de Ville etikali na sima na biso. Assemblée provinciale pe etikali na sima na biso. Merci na abonné na biso, merci na yo moto nano s'abonner te mais otalaka ba vidéo na biso. Awa tokomi na croisement ya Colonel Ebeya TSF yango oyo. Croisement yango oyo ozwi gauche na biso okei vers Notre-Dame de Fatima. Soki okei tout droit okei vers Ifasik toke boye. TSF yango oyo. Avenue TSF Botika Kala. Avenue à Roger-Frem. Derrière le comment on est comme bétonné. Béton et long et qui est Notre-Dame de Fatima. Na avenue Tombolbay. Après ebimi vers avenue des Tuileries. Roger-Frem, immeuble à Roger-Frem yango. À droite na biso, na gauche na biso, chancellerie yango wana. Dans croisement et avenue du Livre. Na avenue TSF. Toko bima boulevard te, toko avenue du Livre. J'ai frère mais yango. Awa tozwi avenue du Livre. Tozonga nango avenue des Tuileries. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, benga biso. Komela biso tokokende yo pe omona epa na bino. Awa toza na balabala. Fumu Lutono. Bana gomende boyebisa biso. Fumu Lutono yango oyo.
Kabali solo. Pesa sango. Fomo le tono. Ba mususu bayebeli ana kombo aveni du livre. Kaka na système na biso ya RDC. Echangeaka nango. Topesi mbote na papa na biso Freddy Kalidia. Papa Freddy Kalidia en Allemagne. Olandi na biso munene. Awa tozokende na croisement ya avenue du Livre. Croisement du Livre na Huileries. Avenue du Livre est parallèle à boulevard du 30 juin. Bien gros comme on a. Boulevard totiga à gauche na biso. Avenue du Livre yango a to na croisement boulevard yango wana. Boulevard yango wana. Toujours avancé na balade na biso mokolo lelo avenue du Livre yango na système ya Santo Thomas. Otala ndenge avenue du Livre ekomi bétonné. Colonel Ebea bétonné. Tombaluba bétonné. TSF bétonné. Un système ya Santo Thomas. Tronçon ya Kolongwa avenue du Livre. Tio comme Tombaluba na avenue Province. Yango pe bétonné. Wangata n'en parlons pas bétonné. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dit vote mon massé. Et que mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Gombe boza wapi? Gombe na bino kotika kala yango oyo. Bana Kisasa okenda libanda ya mboka. Oyebi lisusu ndenge Gombe na bino ekoma te. Gombe yango oyo tozokende vers Wangata. Croisement Wangata avenue du Livre yango oyo. Nzela nano bafongoli yango te. Mais nakomona boye Cécilie eza déjà bétonné. Wangata yango oyo. Avenue Wangata yango oyo. Ozongi boye ozongi commune na Kinshasa. Toujours avancé.
Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Aloïs na Grande-Bretagne. Les artistes de Kinshasa yango. Kaka na système ya Santo Thomas. Toye kolakisa bino. Avenue du Livre Botika Kala. Boye bisusu ndenge ekoma te. Avenue du Livre yango oyo. Ndenge boko komona yango. Ekoti béton. Avenue du Livre Botika Kala. Yango oyo. Bokota. Faut s'abonner. Faut partager. Faut liker. Merci na papa Jean Didier Kunda. Na papa Jean Didier Kunda na Texas. Merci na papa Olivier Moukeba. Papa Olivier Moukeba na Washington. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzongana yo Kaka na système ya Santo Thomas. Misala ekomi na niveau nini? Ezosalama ndenge nini? Bakosa bino te. Kinshasa na bino botika kala ya moya. Ana Avenue du Livre. Ozokende vers Avenue Mpolo Maurice. Kisasa na bino botika kala yango yo. Kabali solo. Mpombato de Tukin. Thierry Chako Mokoko. Les artères de Kinshasa yango yo. Awa, tokomi na croisement. Avenue du Livre na Avenue Polo Maurice. Sonas yango wana. Arrêt Sabena. Les arrachustes. Mpolo Maurice yango yo. Okiti boye. Direction générale ya impôt yango wana. Côté ya hôtel de ville. Ah, on a venu Mpolo Maurice. Mpolo Maurice botika kala yango yo. Tozui avenue Bakongo. Bakongo yango yo. Avenue Bakongo pe eza parallèle ya boulevard
Congo yango nde ekendaka vers même ligne. Merci na babone na biso. Yo moto nano s'abonne te sala yango po ozangaka ba video na biso te. Awa toza na avenue ba Congo. Tozo kende na croisement ya ba Congo Kasavubu. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Awa toza na croisement ya Kasavubu. Kasavubu yango yo. Croisement ya Kasavubu ba Congo. Boulevard yango wana no loin na biso. Masula kobangolaka motema ye. Awa toza na avenue ba Congo, c'est-à-dire toza na sima ya ECPT, ancienne poste, Société Congolaise de Postes et Télécommunications. Yango na droite na biso, toza na ndenge, toza na gauche na biso, toza na ndenge ya sima quoi. Tozo avancé na balade na biso ya mokolo lelo. Yo moto nano s'abonne te sala yango po ozangaka ba video na biso te. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na bino ndenge bosala biso confiance. Kinshasa na bino botika kala yango yo. Awa tokomi na croisement ya avenue du marché na avenue ba Congo. Du marché yango yo ekeiti Zando. Eke gouvernorat yango wana na croisement na wana colonel Lebea na Tombalubai biso Tomati na avenue du marché. Toujours que 9h, le boulevard du 30 juin, avenue du marché Yangoyo. À droite, Nabiso, concession Mwananteba, place Vite Net et Zalaka, Yango, Zaki arrive Vite Net, concession Mwananteba, Yango, à gauche, Nabiso, la grande poste. Bokota, bon s'abonner, bon partager, bon liker. Boulevard yango botika kala. Awa, toana croisement ya du marché. Boulevard. Tozokende vers avenue du port.
avenue du port yango wana en face na biso. Topesi merci na papa Freddy Kalidia pour notre soutien. Papa Freddy Kalidia en direct à Allemagne pour notre soutien. Bokota. Pour s'abonner, pour partager. Gombe na bino botika kala yango. Awa tozui avenue du port. Mpombato de Toukine, Thierry Chako Mokoko en France, Maman Coco Kouzaya en France, Patrick Bokolo Mampela en France, Tobo Saniote, Avenue du Port Yangoyo, Avenue du Port, les hommes m'abisso vers la place du soldat congolais. Place du soldat congolais. Ancien rond-point Forescom. À droite, on a biso lac, l'île aérienne congolaise. Commis en liquidation. Nous avons avancé avenue ambassadeur Luca Antanasio, ancien avenue Mongala. Dédié à l'ambassadeur Baboma Nagoma. Luca Antanasio. Nous avons avancé dans l'avenue du port. Avenue du port, yango. Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Motombokati yango oyo ekomi bétonné rond-point du soldat congolais yango oyo ezalaki Forescom yango wana rond-point Forescom yango oyo place du soldat congolais. Avenue de la paix à droite na biso. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo tango
Samuel Forescom yango na gauche na biso tozwi avenue Wagenya. Avenue Wagenya yango oyo eza na ndeko na biso moko asengaki biso tokota pe avenue des Aviateurs. Tokotambola na avenue des Aviateurs. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole, nous êtes tous demandés. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na avenue Wagenya. Avenue Wagenya yango oyo. Toza na croisement ya Wagenya na avenue des Aviateurs. Kabali solo pesa sango na moninga. À gauche na biso OCC yango oyo, Office Congolaise de Contrôle. Avenue des Aviateurs yango oyo. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba Avenue des Aviateurs yango oyo. À gauche na biso eza un air des Aviateurs botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue des Aviateurs botika kala yango oyo. Awa toza na croisement des Aviateurs na Équateur.
Bokota, bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Merci na abonné na biso. Donc maintenant nous s'abonner te sala yango. Pour ozanga ka ba vidéo na biso te. Hilton Hotel yango wana. Banditisme pe ba vie akuta dire. Bokota, bokota. Awa tozana balabala Équateur tokende vers Wagenya. À droite na biso immeuble CTC. Oyo ekangami na Hilton Hotel. Hello Gombe na Gombe. Merci na bino nyonso. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tozongi Wagenya. Wagenya yango oyo. Hilton Hotel yango oyo na droite na biso. Immeuble CTC. Tabali solo. Ah, tozana avenue Wagenya. Avenue Wagenya yango oyo. Merci na bino nyonso balandi na biso.
Un bateau de Tukin. Thierry Chako Mokoko. Kinshasa yango oyo. Awa tozana avenue Wagenya. Tozokende vers beach Ngobila. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme Avenue Domi yango oyo. Avenue Domi eza barricade. Après Domi toke na Dumi. Awa toza na Avenue Wagenya. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe misanga libala, losombo na bango nzambe misanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka nzambe totika hipokrisie, totika hipokrisie. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka nzambe totika hipokrisie, totika hipokrisie, totika
Tozo avancer na balabala Wagenya ezomema biso vers Bichingobila. Kaka na système ya Santo Toma buka mona buka kupila. Awa tomoni bazo réhabiliter nzela ezalaki ya kobukana. nakamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba Azo bongisa nzela taba lisolo Wagenya yango oyo Wagenya botika kala maison oyo ezikaki yango wana à droite. Tala video yango oyo ezika ya bilamba maputa oyo yango nte ndenge eziki awa toza na Bichingobila. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est même en puissance, en miracle, en parole. Jésus. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisu. Merci na babone na biso. Merci na yo motu nano s'abonner te me olandaka biso. Awa toza na Bichingobila. À gauche na biso le baoba. Le grand baoba yango oyo. À gauche na biso. Awa toza na Bichingobila.
licungobila na bino otika kala yango eboye lisusu ndenge ekoma te. Oyebi malamu, la trahison est une intelligence avec ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosanda mbe. Ce n'est que le Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato toboyi kotosanda mbe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Awa tokomi na poids lourd prochainement tokobanda awa à partir ya poids lourd tolakisa bino Kinshasa na bino botika kala. Poids lourd, yango avenue de poids lourd na droite na biso gare centrale. Gare centrale yango wana en face prochainement. Toluka moyen tozwa train. Tolakisa bino transport ferroviaire ya Kinshasa ndenge esalaka. Tozwa train emema biso ata Kisensu emema biso Kimwenza po bomona ndenge transport esalaka. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipamboli. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission.
tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Gare centrale yango oyo à gauche na biso kaka nde tolobaki yango. Prochainement tokoya tokota na kati tozwi train emema biso na itinéraire oyo ekozala ezokende jour yango bino mpe bomona transport ya train na Kinshasa ndenge esalamaka. Awa toza na avenue des Sénégalais. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Grande roue de Kinshasa yango oyo na place de la gare.
kaka ndenge tolobaka na système ya Santutoma. TV eza radio te, bino moko bojuge, bino moko botala. Merci na babone na biso, merci na yo motu nano sabone te me olandaka biso. Tosengi na yo osabone, ou activer pe cloche à notification pour prochainement ozangaka ba vidéo na biso te. Tozokoba toza na place de la gare, boulevard na bino botika kala yango oyo. Topesi merci na communauté 3 exemples production TV Mobemba. Wana tomoni papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Topesi merci na mama Wivine Lukunga na Suisse. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Jean Didier Kunda na Texas. Papa Olivier Moukeba à Washington. Awa tokomi na croisement ya avenue Kasai. Kasai yango yo ezozonga Barumbu. Kasai yango yo. Awa na boulevard. Croisement Kasai boulevard yango yo. Bokota, Bokota. Mpomba to de tout Kinteri Chako Mokoko boulevard yango yo. Boulevard Botika Kala. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Papa Sebabandona à Danemark, les artères de Kinshasa yango. Na gauche na biso on a tra immeuble on a tra yango na gauche chez na biso. Na droite na biso Seni yango wana. Seni yango wana na droite na biso. Na mopanzi nango immeuble Sozacom yango wana. Ah, toza na boulevard du 30 juin. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Tozo continuer na balade na biso ya mokolo lelo. Lelo toza Gombe na Gombe. Voilà na boulevard du 30 juin. Awa tozwi avenue Ipenge. Ipenge yango oyo ezomema biso na même ligne. Awa toza na balabala Ipenge. Ipenge ezomema biso vers même ligne yango wana en face na biso. toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Awa toza na croisement ya Bakongo na avenue Ipenge même ligne yango wana. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya Awa tozwi avenue du Tchad. Ezongisa biso boulevard. Avenue du Tchad yango oyo. Ezongisa biso boulevard. Merci na babone na biso. Merci na confiance. Ozosala biso. Kinshasa na bino yango oyo. Avenue du Tchad yango oyo. Avenue ya même ligne. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozongi boulevard du 30 juin, boulevard yango oyo. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libandama Avenue de l'Équateur. Mutombokati. Tozwi avenue de l'Équateur.
Merci na babone na biso, merci na yo moto nano s'abonner te. Awa tokomi na avenue de l'Équateur. Avenue de l'Équateur yango oyo. Misala bazosala na Mutombo Kati batoboli tiyo ya mai. Yango mai ezotelema awa. Toza na avenue de l'Équateur. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Awa tokomi na croisement ya avenue de l'Équateur na avenue de la Paix. Avenue de la Paix yango. Gombe na bino botika kala yango oyo. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Quartier na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te, benga biso. Tokokende yo pe omona epa na bino. Awa tozo avancer na avenue de l'Équateur. Vous avez qui déjà en avenue de l'Équateur, en croisement na yango na avenue des aviateurs. Merci na bino nyonso. Balandi na biso, yo moto nano s'abonner te, s'abonner. Partagez le lien, activez la cloche à notification. Pour aux gens qui ont des vidéos, l'immeuble Ami Congo yango en face de biso. Awa na croisement des avenues de l'Équateur, na avenue des aviateurs. Croisement yango oyo à gauche na biso aner yango wana. À gauche na biso centre Wallonie Bruxelles yango oyo. Centre Wallonie Bruxelles na gauche na biso. Maison de spectacle. Nous avons avancé vers galerie présidentielle. En face de la galerie présidentielle Yamwana. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge galerie présidentielle ekoma te. Galerie présidentielle Yamwana. Awa toza na Gombe.
galerie présidentielle eza na quartier Révolution Kabali Solo et ça sango na moninga. Merci na bino balandi na biso nyonso. Merci na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Avenue des aviateurs et en moyo, faisons continuer à voir. Ya Yesu, ya Kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Bosamene tokola tapona ninyo. Avenue des aviateurs et en moyo. Côté boy. Merci na babone na biso nyonso. Merci na yo motema mo s'abonner te me olanda kabiso. Émission na biso mokolo lelo toyaki kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala.
okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge kisasa ekoma te. Lelo toyaki na Gombe toya kolakisa yo Gombe na bino botika. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo lelo. Yo moto nano s'abonne te sala yango po ozangaka ba video na biso te. Activez pe cloche ya notification. Merci la communauté 3 Exa. Merci na papa Guy Kalamabi, Aboma Soda, na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Mpomba to de Tukin Thierry Chako Mokoko. Merci na Patrick Bokolo Mampela. Merci na maman Wivine Lukunga na Suisse. Merci na maman Kuku Kuzaya. Merci na papa Freddy Kalidja na Allemagne. Merci na papa Aloïs na Grande-Bretagne. Merci na bino nyonso balandi na biso ya tongo, balandi na biso ya mokolo na mokolo. Awa tosukisi émission na biso awa na boulevard non loin ya Onatra. À gauche na biso immeuble Sozacom. Soki esozongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.